Mambenga en général, pe ya Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi mpe fumu ya mapata, azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokuta ngo place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda futuka na kwenda vutuka, Mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako, à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Mardi, et là, merci pour vos belles vos sabateurs, on a vu le point pour l'info, la journal, il y a peuple pour le peuple. Merci, la confiance, autant qu'on continue comme ça, la journal, info, lingala, tout pour la journal, il y a mon collègue mardi pour notre lundi 26 décembre, honorable rapporteur, il y a Assemblée nationale, Joseph Lembi, à sa équipe de presse, on peut pas expliquer qui va activité parlementaire et session ordinaire, et c'est le qui a mois septembre 2022. Héritier, ma pandémie, Jadine Malembe basali no ba détail. Na session septembre 2022, au total 24 projets pe ba proposition en loi ezalaki adopté na Assemblée nationale pe etindamaki na Sénat. Katina yango si loi elobelaki prorogation et état de siège na une partie ya République démocratique du Congo. Projet en loi oyo ezolobela reddition de comptes exercice 2021 pe projet en loi de finances exercice 2023, sans oublier projet en loi oyo ezolobela habilitation ya gouvernement pe 9 lois ezalaki déclaré recevable dans l'Assemblée nationale pe etindamaki na ba commission pour un examen approfondi. Bosengel kosimba ki au total dans l'Assemblée nationale basalaki 34 séances plénières. Wana ezalaki maloba ya rapporteur ya bureau ya Assemblée nationale monsieur Joseph Lembi oyo azalaki liboso ya bapandisango pona kosala restitution ya misala ndenge na ndenge. Mobeko lobi pona oyo etali ba rapport ya ba commission basala ki mosala na bango loko la commission aménagement du territoire, infrastructure pe nouvelles technologies de l'information et de la communication. Basala ki pe 13 éditions, 4 néango, 9 ministres pe 5 directeurs généraux. Pe commission ya défense pe sécurité, basala ki audition moko ya ministre ya défense. Commission sociale pe culturelle, basala ki pe audition moko ya ministre délégué en charge ya ba personnes vivant avec handicap. Bosengo kosimba ki commission ya droits de l'homme basala ki pe 3 auditions, commission environnement, tourisme, pe ressources naturelles, pe développement durable basala ki 9 auditions. Nandenge mobeko lobby mingi penza constitution na article 77 nango Sénat na l'Assemblée nationale babenga makina congrès le 10 décembre 2022 pour na koyoka discours ya chef de l'État sur l'état de la nation. Nasima naye ko participer na 9e conférence ya ba gouverneur na ville ya Mbandaka na bozongi naye kuna na ici au gouverneur ya Otwele mwana mboka Christophe Baseane Nanga ye a lancé qui appelle pour l'enrôlement ya population. Voilà un reportage ya Nadina Sona. Nabokiti na avion na 16h numéro 1 ya province ya Otwele l'homme fort Christophe Baseane Nanga ayamba maki kitoko et pas ba policier et pas wapi basalela kiye ba honneur oyo ezadine na rona ye pe ba membre ya gouvernement provincial et longona ba collaborateur na ye pangonyo so bayaki pona koyamba ye. C'est la meilleure conférence de gouvernement, c'est la 4e. Elle a été différente. Nous avons reçu des instructions du chef de l'État
l'État par rapport à l'avancement des travaux du pays. Grâce na succès na ye na conférence ya ba gouverneur kuna na Mbandaka numéro 1 ya Haut-Ouélé aza vraiment déterminé pour na ba élection ya 2023 na yango asengi na population nyonso ya Haut-Ouélé ba kende ko s'enrôler massivement. 2023 on voit les élections, on ne voit rien d'autre que l'année électorale. La première des choses c'est s'enrôler. Nous aurons beaucoup plus d'enrôlés, beaucoup plus d'électeurs et les jours du vote il faut participer. Et nous, dans les Hautes-Ouélé, nous avons notre candidat, que je ne peux même pas cacher, c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et nous devons le soutenir. Autour ya chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ba 26 chefs, ya ba exécutifs provinciaux, ya République démocratique du Congo, bango nyonso, ba évoka ki ba question, ya ba intérêt commun, pour na pays résolument retourner na avenir. Autorité morale ya Asbel ma famille honorable Nero Mbungu a eu officiellement et bonga na ye na ya président interfédéral ya AVC ville ya Kinshasa. Cérémonie et salemaki ya remise reprise mokola lundi 26 décembre na bureau interfédéral ya AVC kuna na commune ya Limete héritier mapinde mi ba détail. Autorité morale ya Asbel, ma famille, honorable, Nero Mbungu, azwaki lundi 26 décembre 2022, bâton ya commandement ya interfédération ya parti autre vision du Congo, ya ville ya Kinshasa, cérémonie ya remise reprise et salemaki, mokolo ya lundi 26 décembre, entre Mfumwabanga Moyo et Longona Fidèle, Muzembe, oyo abande kosala intérim na poste wana, nyonso elekaki na bureau ya interfédération ya AVC, parti cher ya Mwanamboka, Didier Boudimbu, nyonso elekaki na commune ya Limete, Bosimbake, cérémonie ezalaki vraiment kitoko, autorité morale ya AVC, excellence Didier Boudimbu, azalaki représenté na secrétaire général ya parti, maître Magloire Kassongo, événement ezalaki haute en couleur et pa wapi, ba au cadre, ba militant pe ba militante ya parti, bango nyonso bazalaki, ba pasteur ba utaki bisika na bisika, pour na ko assister na cérémonie oyo, ya remise reprise, nyonso ebandaki ko remercier autorité morale ya parti, son excellence Didier Boudimbu pe ba collaborateur na nyonso, na confiance oyo APC et pa ya honorable Nero Mbungu, bongo na sima a prometaki collaboration sans faille, et longona Muzembe oyo auti kosala mosala oyo na cadre ya parti, alobi esengeli ba créer synergie, pour na ko relever défi oyo ezali kozela bango, mingi penza réélection ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na magistrature suprême pe occupation ba siège ebele, na parlement, pour na compte ya AVC ndengo Nero Mbungu alobaki, asengaki ba membre nyonso ya AVC Kinshasa, ba s'enrôler massivement pour na ko participer na l'élection ya 2023 na République démocratique du Congo, na tête ya AVC Kinshasa, honorable Nero Mbungu, azali kosenga bolingo, boyokani entre ba membre, alobi, bango nyonso esengeli ba éviter marginalisation na kati ya parti na bango, ndenge atalisaki, boye na sima ya maloba na ye, batu bazalaki na esengo, ba betelaki maboko na ndenge ya kosakana te, après avoir concédé fauteuil na sima ya remise reprise, écharpe ba drapeau ba parti ya parti nyonso, et pesamelaki ye Fidèle Muzembe, yepe a prometaki, ko travailler na collaboration et longona nouveau promis, avant ko clôturer cérémonie oyo ya munene, oyo maître Magloire Kassongo, secrétaire général, a présidaki, a remercié ba camarade nyonso oyo ba se déplaçaki, pour na ko participer na cérémonie, secrétaire général ya AVC a profitaki, pour na ko senga pe na bato, ba s'enrôler massivement. Ezalaki bongo note ya satisfaction et pas ya ba autorité pe ba membre longona ba sympathisant nyonso ya AVC oyo ba kabwanaki na musique folklorique, ezalaki vraiment au rendez-vous pour na ko ningisa milulu oyo. Totikala kaka na masolo ya honorable Nero Mbungu pour la website mnokeye apriaki mokolo ya Noël na paroisse catholique bon pasteur kuna na commune ya Kisenso. Ezaki opo occasion pour na ko bénir grotte mariale oyo honorable Nero Mbungu auti ko bongisa une fois de plus héritier mapindem. Autorité morale, ya Asbel, ma famille, honorable, Nero Mbungu, azalaki invité dimanche 25 décembre, na paroisse catholique bon pasteur na commune ya Kisenso na Kinshasa pour na ko assister, na messe ya Noël oyo ezalaki présidé et pa ya Monseigneur Charles Ndaka, vicaire général ya archidiocèse ya Kinshasa, honorable Nero Mbungu, azalaki accompagné na molongani na ye, Madame Régine Luzolo, elongona mwana na ye, Bobo Mbungu, pe couple ya honorable Daniel Kwenji Kampata, ba membre ya bureau politique na ye,
pe délégation makasi ya structure nyonso oyo ezali ya politique na kati ya ma famille oyo ye azali initiateur. Célébration oyo ezalaki pour na fête ya nativité dimanche 25 décembre. Ezalaki pe occasion pour na Monseigneur Charles Ndaka ayeba ko inaugurer grotte mariale ya jubilé ya paroisse oyo après ba travaux ya rénovation oyo ezalaki exécuté na appui financier pe matériel ya mfumu banga moyo. Après messe, honorable Néron Mbungu akendaki na cérémonie ya bénédiction et paye ya Monseigneur Ndaka ya grotte ya jubilé ya paroisse ndenge misala et salemaki. Boy après grotte oyo assistaki pe na bénédiction ya maison paroissiale oyo etongamaki na appui financier pe matériel na ye. Boy curé ya bon pasteur a remercié makasi. Honorable Néron Mbungu atalisi raison ya présence na ye na mokolo ya Noël na paroisse catholique bon pasteur na archidiocèse ya Kinshasa. Na ye kobondela elongo na bandeko na ngai ya paroisse bon pasteur et chance makasi évêque Monseigneur Carlos Yende azalaki na yende ya maloba mpona kolakisa biso ntina ya mbotama ya Christ. Yesu Masi abotami lokola tozalaki désespéré, tozalaki lokola abandonné. Yesu Masi ya mbotama na ye eye kopesa biso espoir. Mbotama na Yesu eye kobikisa biso bongo interpeller biso a interpeller biso pardon pour vivre na bomoko, pour vivre na bosolo, pose un esprit ya ko lobaka pardon, petos un esprit ya ko limbisa, petos un esprit ya ko loba merci. Ezalaki pe occasion pour na ye asenga na population ban s'enrôler massivement pour na élection ya 2023. Autorité morale ya structure ba bengi bongo ma famille honorable Néron Mbungu a profité ki pe pour na ko présenter ba venaye et pas ya chef de l'état pe ba autorité nyonso ya mboka. Boyebo Simba nyonso après paroisse catholique bon pasteur honorable Néron Mbungu assistaki na culte ya Noël oyo pe ezalaki organisé na paroisse Lemba 1 à 18e communauté évangélique ya Alliance au Congo. Rapporteur info lingala journal ya peuple pour na peuple bazwaki makanisi ya président ya Konate se mwana mboka Fumu Difima oyo a remercier ki seni pe asengi na bato nyonso bakende ko s'enrôler ata bongo na micro ya Nadine Asona. Oui, l'enrôlement de Congolais. L'enrôlement parce que nous avions toujours tenu à demander depuis quand pouvons-nous continuer à vivre dans un pays qui ne connaît pas le nombre de ses habitants. Un pays existe de par une identité. Et une identité, c'est d'abord cette carte qui reprend vos données. Et le Congo aujourd'hui a un problème. J'étais encore en train de dire que si hier, le volcan Nyiragongo, dans son explosion, allait jusque dans Kigali, effaçant la frontière, nous n'avons aucune trace d'indication claire de la ligne qui pouvait dire voici le Rwanda s'arrête là, la RDC s'arrête là. Ça allait même donner l'occasion au Rwandais de dire non, 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 j'étais jusque là-bas. Parce que tout simplement, le préalable qui doivent donner l'identité de la RDC n'existe pas. Non? Je pense que cela, revenant sur la population congolaise, c'est le même fait. Les Congolais n'ont pas sa carte d'identité. Le chef de l'État aujourd'hui ne peut pas nous dire que nous avons 11 millions ou 90 millions ou 100 millions, 002 peuples. Ce sont des éléments qui manquent. Alors je pense qu'il est temps de faire exister le Congo et l'enrôlement aujourd'hui qui va avec l'ONIP. L'ONIP qui est à la charge de l'identification des Congolais au travers de Richard Ilunga, que j'encourage. L'ONIP qui aujourd'hui, sous le ministère de l'Intérieur et du ministère du Plan, se met en place dans l'idée de donner la carte d'identité aux Congolais. Nous ne pouvons que encourager. C'est le premier pas. Parce que la CENI va se concentrer sur le fichier électoral, c'est-à-dire sur les âges majeurs qui ont accès à l'élection. Par contre, l'ONIP, lui, c'est de celui qui est en train de naître ce matin ou au moment où on parle, jusqu'au dernier qui va mourir demain. Et donc, c'est ça le pays. Puisqu'on est conscient de le faire, nous encourageons qu'on le fasse, mais qu'on ne soit pas contraints parce qu'il y a processus à gauche, processus à droite. Non. Donner aux Congolais l'occasion de connaître combien nous sommes. Et puis après, dans le correctif, effectivement, on trouvera qui sont les tricheurs, qui sont ces Intéramos qui sont devenus Congolais, qui sont ces Tutsis qui sont devenus Congolais, ou qui sont tous ces Africains qui tous s'activent aujourd'hui Congolais. Commentaire qui toque au petit colandesa bongo ya Nadina Sona to poursuivre journal pour la kosomo ke eza na sorte ya baleinière moko babenga kayango daka bato ba voyage kana nzela ya mai ba yebi yango condition na yango eza mabe makasi. Michael Bustoto, Christian Kangebeni, reportage. Na République démocratique du Congo oyo soki nanu voyage na ote
kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo eza nde suka na bimangu balenien oyo boza komona boye babengaka yango dakadaka kasi okokamwa pe okotuna ngai po na nini dakadaka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yokana nuso oyo omoni esika kombo ya dakadaka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esalaka kaka dakadaka oza awa na province ya Mai Ndombe dakadaka ezokende nyoki bozwa sikoyo bakondition engaye oyo eza kosenga tola musaya Marie Misamu abelela yeso ywe po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to pe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala komona de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika asapuyaka na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komi diembika bacorde na baportière basilisa babiro de soki mpe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle commandant de bord akobeta mama na kilbit ne bale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être kobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango ate eloko te kote oyo mopanzi kwanga eza kolia masample nya neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babalenir ya modele oyo nani yango apesaka ngo nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyager ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modèle bato oyo basakanaka na bavi ya bato lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu baleniere ya boye dakadaka etonda se bachevron na batol epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitrai Ozana posa à voyager baki agence assure sur les abongo agence de voyage Eric Travel et puis wapi baza ko benga muto za posa okene Angleterre akende kuna baza kusala ba démarche na $1000 ya pamba aux vol. Hasta luego. Tango yango oyo mwana kin ozana posa ya kokende na Angleterre nayebisa bino l'homme ambassadeur ya développement mwana mboka Eric Mwamba aza kosunga yo na ba démarche na yo awa prix ekiti ADG Eric Mwamba elongo na agence Eric balobi na $1000 ya pamba ozwi visa ya Angleterre ndeko yo yaka kaka na compte ya $200 na ba frais mususu babandeli yo déjà ba démarche lelo toye juste pour informer ba candidat na biso nyonso ke offre ya Angleterre à $1000 ibandai déjà na agence Eric Travel nyonso voilà bato nyonso balingi ba voyager pour l'Angleterre on avait dit voilà le visa d'Angleterre est déjà là nous avions dit l'offre pour l'Angleterre c'est à $1000 moyennant $200 à compte et à ne pas oublier ils en ont frais misusu en dehors il y a $1000 donc vous passez sur place ou bien au communinga na privé tunanga nini mwana mboka Eric Mwamba alobi bonne année na Noël na yo yango oyo
bombosana te yo oza mpe na pose ya kokende na Turquie, Dubaï, Afrique du Sud, Chypre, oza na pose ya visa Schengen, États-Unis, kokende na yo musika te, Agence Eric eza wana erataka te. Sur prise en charge na yo mpe eza rassuré. Agence Eric Travel ezwami bongo na 11e rue Limete, mosika te na INPP. Yo oza na Tchangu, boulevard Lumumba, côté ya Masina, soki olingi okota na entrée Kimbuta. Bana ya Funa na diagonale ya commissariat la police, côté ya Rekingabwa. Ebongo yo na Lukunga, kende kaka na Kitambo magasin, pene ya Facebook. Agence Eric Travel ezomema bino likolo, bokomela pema. J'ai pris le maco, j'en ai fait cadeau, j'en ai ghetto. Toza na communiqué ya professeur Dan Kuba bolanda lecture nango. Professeur Dan Kuba Takana aza koyebisa na bana nyonso ya Funa bakende kosenrole massivement pour na tango ya maponami ba voter ba député ya solo oyo bakozala ba véritable molobeli ya district ya Funa pour na ba élection ya 2023. Professeur Dan Kuba Takana alobi lisusu ke kobika ya peuple congolais eza na maboko na ye na nzela ya entrepreneuriat. Natina wana professeur Dan Kuba Takana azali organiser conférence monene pour na kolakisa ba jeune auto prise en charge na nzela ya entrepreneuriat. Professeur Dan Kuba Takana azali ko salisa concours ya financement ya projet et entreprise ya ba jeune kobanda de 18 ans ti na 60 ans. Moto oyo a remporté concours docteur Dan Kuba Takana a kozwa bongo tope a gagné bongo $500 américains. Concours ekosalema bongo mokola samedi 28 janvier 2023 à partir ya ngonga ya 10h kuna kaka na université canadienne au Congo. Première rue boulevard Lumumba. Bosimba ke concours entreprise Dr Dan Kuba ezali ko concerné kaka bana ya district ya Funa, c'est-à-dire ba commune lokola Kalamu, Kasavubu, Ngiringiri, Bumbu, Selembau, Makala pe Bandalungwa. Bongo ya ebele pona koyeba ba critères ya concours. Professeur Dan Kuba Takana. Projet entreprise Dan Kuba Takana eza pona biso nyonso. Entrée eza bongo gratuite. Danser le soir. Na masolo esali santé babake Dr Bobby Mbwala asali TVR Congo Malik eza bongo kobikisa na bokono ya malaria sans que oyo kaba effet secondaire. Aza bongo na micro ya Stéphanas Kande pe Igor Tingi. Biso bana mboka mayelo nzamba pesi biso de découvrir un produit très efficace pour combattre malaria. Et ça préventif et ça curatif. Et ça lit ici, mais et ça lit ti. To bien on a combo ya TVR Congo Malakik. Et ça lit ti, mais et ça lit ko bik ki sa bokono ya malaria. Ata balobete ozana 50 000 plus ya bokono ya malaria. Ti oyo na combo ya TVR Congo Malakik. Ye azana makoki ya kobikisa na bien kobikisa malaria. Oko remarquer mutu ko beta. Osali se examen bakango na malaria, ko kende lisusu te ko dépenser ba mbongo ebele. Na moins cher na prix moko ya moke, ozuti na yo olandi cure na yo pendant au moins 4 jours malaria esili. Yango moto nyonso akomela yango. Eza la mwana ya 4 mois, 6 mois, eza la mwasi ya zemi akomela po ezali ti. Eza na effet secondaire T. Au bengi biso osali commande ba délégué na biso bakoya ko livrer les bino yango à domicile. Toza pe na ba tisane mususu zali très efficace. Par exemple oyo eza pona ba diabétique, eza tisane eza type pona bato bana diabète et ko réguler toi sucre. Toza pe na tisane mususu oyo boko mona ezali pona ba hypertension. Soki tension matako ko melaka ti oyo ye azali ko réguler tension na nzoto na biso. Tozali pe na mosusu pona mibandeko mibali okomela ti oyo ezali ko renforcer sexualité masculine pe féminine et c'est très efficace.
to appena mosusu ya kokonda ezali vraiment dans la gamme ba produits ebele. Tozali une adresse na biso d'abord principale, tozali na Victoire A41. Référence ezali entre Bibi Play na Salle Grâce na Prince Victoire après maison communale ya Kalamu. Nesika tozali. Okoki pe kozwa yango na ba wenze a na ville province ya Kinshasa. So ke na ba radio ya ba wenze lokola wenze ya Zikida. Otuni kaka TV na ka TV Congo Malakik okozwa yango na ba radio ya ba wenze ya Zikida type K na kata zibazi onde nyonso ya Zikida o ba radio ezali otuni yango okozwa. Ok na IPN pe okozwa yango. Ok na wenza Selembao otuni radio ya wenza Selembao okozwa TV Congo Malakik. Bande kwa changu ok na ba radio o ezwami na Liberté otuni kana luka TV Congo Malakik okozwa yango. Soki poza na posa ozwa yango na Gambela pe okozwa yango na sport na radio ezana okozwa yango. Wana poso o tosala pe commande na yo ba ko tikelo na ndako. Tosala pe ba livraison à domicile. Okobenga biso to boko komela biso na WhatsApp. Poto malonga po la bana na bineza mongo Protiva pa mukolo pe okoki komela yo ezopisa santé moko kitoko. Yena azoko ya bien. Bébé Pro azoko ya bien po ayaka Protiva. Bongo bébé ni pipi. C'est etumbana pota. Ndeko na malika mini mo ezolela makasi bo ezolo kanti na balabala. Yeka boye alia na pasi mwana oyo. Mwana ko alia na pasi te. Est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé Pro ye alia kaka Protiva. Bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bébé Pro banda kuma kuria alia kaka Protiva. Butala ekole linai. Protiva kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana. Pona société ya santé ya bana esengeli bali ya potopoto Protiva. Tala lelo yo Bébé Pro akoli malamu po alia potopoto Protiva. Bina kuna chimakate. Aha! Bitsonya zoto bina dansa ba bébé. Toke baya bayango chante kitoko ntoto makachi. Mboka mobimba. Echite ingiyo. Ha! Protiva potopoto kitoko pona ba Bébé Pro. Bona ko fête fin de l'année tope bonne année kitoko esika eza se moko Pacific Palace bilengi eza kuna makasi. Bafeti ya suka mbule komi kopusa na Noël ne bona neza koya yebelaka na yo déjà papa maman jeune garçon pe jeune fille à génération Android. Et si que kosepela ya kolekisa ba moments inoubliables en famille tout en couple awa na ville province ya Kinshasa et si yebana eza nango kaka semoko otuni ngai nini Pacific Palace bobenga yango paradis terrestre di po eza na beauté kosakana te lieu d'aisance eza na nyonso pona kosepelisa bino pe ko permettre bino bo vivre Noël na bonne année kitoko awa bokozwa ba piscine ya propre pona ba chubu resto pe na Pointe ezali wape pai bokokuta cuisine kuba bokolia na petit na bino. Mobange d'espace na libanda eza wana bokoki kosala suka na babum bozomela eloko ya malili bozolia mwa eloko etumama kitoko ekota mwa mungwa bien mwa pilipili ya 3000 banyangoleli bino litungulu pembeni bakisa suka na ambiance po awa na Pacific Palace le paradis terrestre bazalaka na mobange na podium wape pai ba production ya ndenge na ndenge esalemaka ya ba différents artistes Koko Bokolanda okanisi Pacific Palace ebosani bana na bino surtout na fête ya Noël oyo eza koya jaja awa bondimela ngai ke bana balembaka te po baje eza wana zralala po bana basavoure bafete na bango kitoko. Pacific Palace baza mpe na bachambre ya mokwake kuna bokoki kopema kitoko ezala bozala bandeko bauti poto bakoki kolekisa bamoma ya kitoko awa Pacific Palace mboka elengi. Mona Pacific Palace na route Matadi, référence en très joli site, Monsika Tena Mbetseke. Ah, Pacific Palace, il n'y a pas mieux que toi pour fêter à fond, béton.
Info Lingala comme na suka merci na bato nyonso balandaka Info Lingala joyeux Noël na bota na bino joyeux Noël na équipe rédactionnelle nyonso ya journal la peuple na peuple na bokambemi ya DG Micho Olenga Kunga elongo na madame Noëlla joyeux Noël a aimé Kapenda petope famille Kapenda Mubimba bakisa famille Kaila soki bosepelaki na journal opesa merci na Igantingi azaki bongo na sima ya caméra concours rédactionnel Jadine Malembe superviseur Simama Kepa héritier Mapindemi montage Fabrice Lundombi ngana bino topesa ni rendez-vous mikolezali koya au revoir Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pays ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA compagnie africaine d'aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokuta ngo place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureuse du pays.